Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo apndenge tomesela kokutana kosolola masolo mboka masolo ba imboka masolo ba kongomani na lakaki bino mikolo uti koleka wake toza bongo na esengo ya koyamba bongo ndeko na biso président ya rêve des Congolais combattant ya solo ya mboka Congo abundi mingi pona changement ya mboka oyekota eza bongo na ndeko na biso Riki Tango Muwawa azebele bien na Kisasa na ebisaki bino semaine tozo kota poso tokobanda tokoyamba bongo président Riki Muwawa Tango lelo oyo aza bongo na plateau ya tokomo wapi na yambaka ye toujours kaka libanda pour la première fois lelo toye ko faire visiter ye plateau site na biso colonel beya numéro 1 na commune ya Gombe avec kotala epai wa ba siège ya ba institution oyo esalani mpo na ba place ya ba congolais yo tikalaka sima oyimaka na yebisaka yo ke mire de lamentation place ba congolais ba yaka ato kipakate ezala PPRD ezala PALU ezala MLC ezala ECD ezala ACR ezala ACP ezala IDPS plateau yango yo yaka awa opesa makanisi na yo makambu oyo ezoleka na mboka na biso Congo mokolo ya lelo diaspora ndeko na biso congolais mwana Kisenso pour la toute première fois banda création ya commune ya Kisenso je crois 1963 sur la sanité 63 mbala liboso na Kisenso to ministre ba gouverneur, ba député provinciaux nationaux. Mbala liboso soit candidat président de la République. Dans le bien candidat président de la République démocratique du Congo. Salanger, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a 2023 moi na Kisenso. Il y a ça liboso na ngai. Mais avant de comme wana to robeta masolo ya mboka ndenge sengeli. To uti wapi? To komo wapi to kende pe wapi na makambo yo. Ya nomination ya beaucoup mess ndenge mboka yoko kende makambo tele ba démolition aye awa robeta masolo ya parti na ye il on est signé à la parti politique na ye ils avaient place ni makambo ni ezo ka mboka na biso Congo makambo tele sécurité est to ressources na makambo tele sécurité est mais to robeta masolo ya démolition makambo oyo gouverneur na vice gouverneur Kisasa ezui ya kobuka bandaka batu kopanza Kisasa toyebi ke bazoka makanisi ya kopanza zandu OK tobuki zandu tokotonga zandu muso asika ti elo zandu wana etonga mate ba mama wana zandu bakeli banda comme biso nyo toyebi ke na ba madilu ba banze mobu no ba mama mapa ne bala musaka biso na Kisasa basila ba kuluna basila ba mama mapa nyoso kuluna et si ça ba mama mapa nyoso na ba soso basila ba la rasute au moins la 5 compte qui on dirait qu'à boire douter ba soso ba nia ba mboa tout et si là tu veux dire que ça sont la ka ndenga za ka to za ka ndenge koma wan to ba ngo succès na 4 émission oyo na gotela bino extrait ya moi tourner mon tête au sel to so ba réaction ya ba ndeko ba sa victime ba buki biloko na bango to kozula bino na lemba biso sebi espace tchétché to kozula bino tchétché to yebongo na couloir Kapela place to liaka belo ngoni buyo ya mwa soso mwa ngulu to kozula bandeko wana mama na ndeko moko elenge ndenge pa lobby na suka to kosuka c'est la réaction ya beaucoup merci ya commune ya Kisenso ndenge ya lobby ke po kulune sila na commune ya Kisenso azo makambo wana ba généraux ba colonel au pluriel ba major ba telemi ba ko ndenge beaucoup merci ba le pango nyo surtout basuma machette basuma machette donc on a kati yo pour ça ni au katiye moto nyo so ayo kaki message wana le le to la bino ngobila le to la bino beaucoup merci na bino nomination bino bolinga élection te bolinga bono makabatu to ko se ba beaucoup merci o bino bozo tsaka boka réaction na bango vis-à-vis ya peuple ya population et bon tani to ebina nte mbote président mbote papa Didier Kikou bonne santé ndenge za bazo monde kitoko na ebité so na bouger mo ke kombo na yo moko tala osoto la peuple congolais mais ko expliquer ba kombo na yo bel et bien za ndenge na lobi wana président Riki Tango Muwawa to na bouger mo ke ouais na bengami na kombo ya président de la rêve des rêves des Congolais Riki Tango Muwawa mwana mboka makanisi ya la parti politique ou te bon
Makambo ça la partie politique, ça fait 7 ans les rêves des Congolais ont existé. Mais bon, le gars bataille ça là qui penda ponctualité, ba misala na poto, bataille quoi gérer awa, puis ça qui bon ba difficulté quoi. Mais nangonga autant tout le monde qui ta Congo comme bien té. On a yango to sai to tikana na ba poto. To zonga na pour na ko régler mon problème ça na Congo. Congo c'est mon pays. Et on a une matisse sous rêve des Congolais, ils ont la marche, ils ont parti dans la plateforme et Moutouté. Ils ont créé par moi-même avec des Congolais, nous surtout, ils ont membres des rêves des Congolais. Plateforme à Moutouté, IDPST, MLCT, parti na bino quoi, Congo, mon abonné. On a parti na biso ba Congolais. Parti na biso ba Congolais. Pour qu'on appelle ba Congolais bazali. Donc partout ba Congolais bazali, on appelle ça Congolais. Ngana moni moyena la ndabatu wana ezate. OK na la na mutubo epa sala kikombo na ko cha parti na kati wa non. Pour makambo ya onga na koloba ya saloba ngokala. Montre ko sala lokote, ngasko na créer parti oyo. Papa Tshisekedi créer IDPS na 80. Wa déjà ngana militaire. Ya mboka oyo. Doit alors masuwa na ngana ba idée. Mobutu a créé un père dans 67. Bon, on a créé les rêves des Congolais en 2016. 2016, les rêves des Congolais qui déjà existaient, mais pas trop. Ok, c'est quoi le rêve des Congolais? Bandeko, bazo lingaba kota, puis bazo na rêve, c'est la politique. Bandeko, bele ba rolanda biso. Parce que l'émission vous avez diffusé la télévision et puis les réseaux sociaux. Oui. Bandeko, balingi ba kota, na carte rêve des Congolais. Mais pour le rêve des Congolais, tu as le numéro de téléphone, les rêves des Congolais, c'est pour tous les Congolais à l'étranger, partout dans le monde, ou à adhérer. La porte ouverte, c'est à tout le monde. Et ça, c'est qu'au moins, il y a Moutuboyo, non, c'est pour tout le monde, pour les Congolais. Pour eux, il y a la gouvernement, il y a pour député provincial, député national, ministre pour nous président Bokaoyo. Donc, nous surtout la porte ouverte à tous les Congolais. Makalisi nous joue qui dans nous la mukapena boye président Rikitango Mouawa fali no la lepena pongi le bi ngai le la lamu qui sa candidat président de la République zana tangole muki fali pena boye Moïse Katumbi Chapo a Telemi Martin Fayulu Madidi a Telemi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Telemi Mozito Adolphe a fandi wana osusu matata pour ma pon Rikitango Mouawa oyobo koti ngana za candidat président de la République. Ah, Didier. La bango tout bataille utangana. Ba yeloroté. Baza soba oba congolais, baza yeloroté. Obe wa ute ko ya, ba api yeloroté. Pourtant na bandaka na mboka oyo bazalati. Nga sende retour. Vous allez retour na maka message ni mo sur ba congolais non, au fandi pena boyer président Riki. Ya, wala muso wana le peuple d'abord, wala muso zo yao vérité des urnes. Muso na zo yao, na il faut voter nga ba compagnie comme na Congo. Yo ce message ni rien ba congolais. Ça Congo ne ça Congo comment chantier, ils ont eloroté. Le foot donc ça Congo ya sika. On a oloba, sumsu na lobité aux almabe. Tous allons tout ça la Congo ya sika, Congo nouvelle pour na peuple congolais à se retrouver dans la vie. Pour ma belé bebanango. Si on a lobby, on a lobby. Au monde qui il y a lobby boye, on a lobby de sainte. Na biso ki statut à Congo, ils ont une nouvelle. Na ba droit ba côté nyo surtout militaire, santé, social, éducation. Donc nyo surtout ba kobongsa banzila mboka banda kuno bazo buka ba makamni surtout wana faisons normal. Pays so kende mabe. Pays oyo et qui mabe et kozonga boité faut troisième république wana oyo bana depuis papa na biso Mousse Kabila descendance na ngondenge yeti les na président Fati bango ni surtout baza belé ba toujours na troisième république wana donc faut bango surtout pas ça ni ba dégager tout ça la Congo à Sika Congo ya yo congolais Congo ya yo congolais Congo ya congolais Congo ya congolais pour tout ça lumière à Sika mboka na biso mata mboka na biso eza lokwa ba pays musutu eza eloko te oyo eza eloko to luka to senga pa mindele biso mo oto zongo na kata mboka yango to kusala to senga na te so ba pesa so aide ba ko pesa mena oka to zongo na mboka yango to ko construire mboka na biso to ko ratisa na mboka na biso to ko sala nyo surtout
et eloko ezosala mpasi mboka ekei mpenza tala lokola mutu lokola mese Kabila asina contrat na bachinois pendant 30 ans etaki bana na biso baza na babante bakata babwana na biso bamatière pour mekende individu ye moko nous a dipé il nous a dipé bota ba dictionnaire mot dipé pour ça ba mot ça normal babake non mutu ake plus loin oyo bi mot dipé à comprendre ye moko individu famille na ene na mboko asa na famille asa na mabele moto na mboka oyo mabele moko te o koko ngalema bateke bukangalonzo o bal peuple lunda peuple choko asa na kati ba famille na surtout te mais azu capable asa capable ya koteka mboka etangi mobimba nazalaki na mona nazala na ngola na mona ba gros porteur pour nous dépasser wana au kokate na ju policier na tché pour trouver na policier bon sa sécurité na tchaye pour te dépasser ba véhicule wana surtout ti na di lolo pas ba sortir biloko wana subimaka ezo ki na port na ngola lobito ya ye moko na famille na ye sans congolais la kati congolais ce que mango bozo luka bo servir pays bo sango wapi 30 ans de chinois ya nous a provoqué 3 ans et provoqué 3e guerre mondiale monte encore yé na famille na ye après ba taxe mike ba peuple so kongola awa ba zo sango susu ba zo yiba ngo lisusu to so ke est-ce que mboka ko sa développer ni wana il fallait ba makamona tout et si là ba mbongo wana ni surtout ba contrat na tout fo et katana to passer que moi c'est que denga kotaki akola na makamona ba contrat et katana mbongo ni kotana gouvernement yango yenda yanga makanisi wana bike sur la il y aura président qui au katana na balobati oui sur la katana na balobati s'il te plaît oui continuez azana ana cadre makamona soit il y a cadre makamona mais Kabila azaki déjà arrêté est-ce qu'il y a ça l'émission à l'accès à terrain surtout Kabila teka mais le dossier on a procureur général de la République demandez le baril à Monoko na ba journaliste na bino ba politicien demandez ko le ba siko tozo ba procureur général de la République azui dossier na maboko pendant le lundi abani ko instruire abani tanga mutu moko oyo azana kata dossier wana ba ko benga yo o expliquer biso et le remet tindaka yo signer mukanda wana mbongo oyo zwaka kindaka wapi le to za lundi da makamezo bana lelo voilà le surtout na frère ndeko nanga Didier wala ba mascara pour te remettre déjà na élection présidentielle ba dossier c'est salama déjà kala et bi makala avait élection Mbemba na 2006 ba bloko wana j'ai bimaki et qui na no ba ligoter on ba boka on côté so comprendre nana yesu papa Tshisekedi na 2011 t'as surtout poussé à pousser candidature ba ba pas gagner wana ba okanga Kabila ateka bona bon et les cas yesu na 2018 pareil wana ba histoire mutaza na base nous soutien ministre signé président de la République yebro ancien président de la République tasala ba makamwana ateka contrat 30 ans na pays na binobi yo teki terrain na 5 milliards valeur on est ça 300 milliards na bitandi bazo ba chinois bazo 300 milliards combien de mongo ba budget mboka na biso tout ça ma élite na 5 milliards ya teka wana mamsu na maboko na ngwa sana ngotepe atekela ngo ba chinois pays ba chinois ta ba lobbying yo zana no président au côté qui pouvoir na vie na on normal au teka na diamate au sana orte pour o ba valeur et loko zo teko yeba ngondenge o yeba ngoto teka na pe bois nanté ba lobbying wana ça ba français ba libanais ba américain et c'est États-Unis c'est américain pays de choses na maboko ba américain et ça na maboko ba français ba to dirige pays de choses ba lobby be scroll wana ba scroll ba to ba maboko na biso o mais c'est le président matière de premier sur maboye to négocier yo zo pourcentage boye sénateur américain mo boye azana cop en yipso ba kamuno pas président États-Unis pour ba mettre yo na pouvoir tout le temps beaucoup ça président américain ba sénateur américain ba yibaki Congo ne va pas partir est mon ya rapport na président américain wana bobi charge nango président en Amérique ba bengana ba okanga ndé Macron za na bol bakeyo ba viragi 1 million mon na compte Macron que Félix a payé 1 million malobi pour alobi na pouvoir na France ba ko sarabino
On a des scouts, lokola nalo babina vérité nani mutu auti na Rwanda abinana ke premier voyage ne Congo mambo président de la République a côté que a bona même pas diamant boité a osani a côté tout même nous ça valeur à 40 milliards il y a côté 1 milliard 500 millions bon et progresser tes frères et progresser jamais tout progresser au terme de makambo tout eza bango ezali bango za mutu surtout ba benga bato wana osideli po ani yo président de presse signé yo ba signé tant ba biso yo pour resolver quelque chose ba benga bato wana te OK président Rikim wa tango tozo kana il nous a dipé oui tozo na kati na élément na wana tozo kana na régime ba la biso sikoyo tourner au to sala to ko réaction ya ndeko cheche to ko réaction ya bandeko ba buki bandako na bango injustement ba futaka ba taxe na bango ba to ba pesa bango espace za l'état ba le bien ba na contrat ya urbanisme et habitat ba na contrat ya affaires foncières et ba contrat na surtout ba ko buka bango ba laki bango te comme si ba za congolais te mais to zo mona biso nyosu avant comme super lemba et ça qui marché ça bypass etikali bandako nyosu wana seni ebukani oyena lingwala awa place va benga immeuble ya ville so Pierrot Leblanc etikali voisin na babuki oye awa na limete au comme la 18e mairie place va benga espace ngindu bon moni nenge espace ezabongo batongi tina nzela l'état kotala bato musu bazobuka ba na osenga bati so mona élément moke wana tozonga na plateau to beta sikoyo masolo ya démolition nenge ba mamba kolela pour la ville de Kisasa. C'est fort. Oui, bande ko balandi ya to komo rapide to yesa to zo sala mo enquête muke to la Sabino to yebi ke na mboka oyo bato beli ba bosonaka objectif ya kozala ministre to ya kozala député balobaka gouverner c'est prévoir na linga le lobinini tangu aux ba pesio pouvoir ya kozala eloko il faut vous appeler esprit management na mutu na yo ozo lingo la ministre ozo lingo la député pour ça na peuple congolais nini. Ils ont question de marque, donc ils ont un point d'interrogation. Mais biso to lingato ngoma ba ministre to se blessa kabatu. Awa to za bongo na cheche. To ngito zo réaction na ye to zonga na plateau to beta masolo ya solo mais a zo réaction na ye ba bukier. Mais to zo mona ba immeuble muso za ko telema. A diagonale na ye même pas 50 mètres na ye qui ne marché zali o azuiti abani na pointi na nzela na terrasse ba bukier te. Azo sala opérationnel mais ye individu non babuki to so réaction est là kendengini bon on a ezabisote là bakonza mboka mutu bazi ba décision c'est à eux de juger bisoto là ba petit peuple bisoto ba commerçant to luka ba mbongo bon décision bazi d'une part eza malamu d'une part eza pe mabe d'autre part eza pe mabe bon vraiment je n'ai pas vraiment la capacité ya koloba n'importe quoi parce que beaucoup excusez-nous d'abord nous sommes des commerçants na nité que lobby et boté sur un problème na baga misalo tout ça là donc au basali c'est à eux ils ont jugé parce que misalo tout ça c'est plus ou moins tout qui n'a pas 18 ans auto espace auto non mais les autres sont ba démolir bon tout le bani tout qui gagne sont bon ensemble bon. Non, on est là, la vie continue. Donc, au Mansouba, Kanisa, qui est au Tolo Babo, au Tolo Babo, au Sali Kambolo Bate. Au Sali Kambolo Bate, mais tu es là. On est des coachs aux Congolais. Ouais. On investit dans le Congo. Ouais. Aux abonnés, on travailler, on Congolais. Ouais. Ko buka eloko boye ba buka eloko to yebi ke ba buki yango eza l'état mais nini oyo ba tie la disposition na yo pour ba zo charge parce que te ba buki ba chemin ba tikaliti biloko ke ina ba tu so na 50 travail faut ba tika moi 10 parce que charge ya bato wana
Ils n'ont pas na yo to bango na comme vous en avez 10 travailleurs, biso hôtel de ville de Kisasa, toujours 5 travailleurs. Est-ce que d'abord, tout ça, parce qu'on paye quand même les impôts, tu fous des impôts, tu fous des CNSS, tu fous des taxes paiement ébélé, Sokoda, Babilo, tu fous des environnement, tu fous des cas, aucun déboy, Mansous au différents branches, il y a des ministères, tu fous des impôts. Mais dans tout ça, même Kobuka, tu vois, on a averti que mise en demeure, documents montés aujourd'hui, donc on casse, mais ce n'est pas grave. C'est ça, nous sommes au Congo, au Lélapané, mais les 15 au foot à DG, au foot à DG, parce que moi un peu au foot à DG, il y a un peu d'aider la consommation beaucoup peu, salaire. Moi, je suis pour un petit peu, un petit rien là, tu fous, tu contribuer à paix. Moi, je suis pour bien. Mais ce qui est la mesure, tu mesure les bien. Au besoin, mais tu as la rappeler quand même. La place, au monde, là, tout ça. Bon, bisous, on a beaucoup de mais on a un avocat du diable, on a bâti pour l'année, on a bâti pour nous surtout les gens qui ont ça pour on a le bagage buka et comme on est dans trahir rien dans le bagage bilo bateau bozo ça là ba journaliste bozo tambo dans mon compte ya parti il y a parti au ba rêve il y a des Congolais bon tabilo de boeba obiso to lo bane so ba buki tchétché babuki non mon c'est pas grave tu vois la vie continue. Oui, c'est important, la vie à moto, et à paiement. Si on a un paiement, on a dit que non, souka et vie comme. Bako mais lobby c'est ma lobby, ma bonne sami, ni nzambe, azo chatter tout autour ya misalo parce que misalo tout ça là. Tu vois quand même la grande partie à la population congolaise au pays surtout le moins maintenant chômage. Maso total le lo mo sauter mo kilo ba kolone ezali ba makambe belé et ça mon amboko. L'autre monde n'a pas tout sous là acteur politique tout ça mais nous quand même tout ça fort pour nous diminuer moi chômage moi la mamboka mais là on est pas beaucoup on essaie à fond on a sous travailler au salabo mais dans tout ça attends l'autre ça ni le président le ben monsieur Dino a ça là millionnaire congolais et bon chose comme millionnaire congolais on se voit ni derrière détruire biso à quoi sert bon biso de l'eau tout ça li peu bon ça li moi biso madame biso c'est pas un problème mais la vie continue. OK la taxe à l'état au lobby à DG ce qu'on fout à personne par mois tout par année $1000 ndenge ba bouki donc au tika landam au fout à mbongo wana taxe donc il faut distribuer au fout à seconde ndambo batikeli parce que ça par monnaie ne yelo côté na ndenge reste sur côté ça ce que ba bouki biso to ba mbo to fout à na ba ni à l'état. Je crois que biso ces arana ba exonération ma sous sa moto mais chose une autre montée à part il y a ba entreprise ne ba DG to commis to la réaction là bon to tingi mikanda so ba bi que non vous fout à quitte ça mais je ne crois pas que les allaient quitter donc vous allez toujours payer biso problème est là quand il reçoit facture dans ces bimaillé vous êtes obligé à payer. OK ouais. Oui mon message à Souka de utiliser à ça bon président de la République a mon conseil biso bon pour na koloba que ba makambo est-ce que président a rokita na lemba ya otala ba makambo ezele ka lemba président a rokita pété donc biso tout c'est la mon conseil mboka ba DG kamboko malam ba DG mboko malam bon c'est na pe na gouv hein Mobila Jekoko baba vie ba DG ka mokilo malam donc injustice à te biso surtout dans ba congolais sur le lot aujourd'hui 2 poids 2 mesures les années oui te dis que ma soumission tout ça bien moi pour ça mais on peut encadrer on peut que t'es pas moi pour ça là pour ça mais place pour ça beaucoup peut ça comme moi aider mais il y a qu'on critiquer bien le président de la République bien gouverneur bien vice bien ba autorité monsieur on a qualité en tête
parce que tu es bien mboka na biso ndeni ekendela to sengaka ke basala basala makambo ya malamu au peuple vraiment à se retrouver. Donc c'est un peu ça. Donc to pe ça ba bonne chance basala musala na bango eza na biso to nous sommes nuls, toi malheureux. On a tout cassé, on n'a rien récupéré, rien. Quel investissement, la mansouso, image, il y a biloko totongi, bon, investissement dans le mansouso dans Maboko, on n'a absolument rien. Bon, pour ça, au-delà, pas président de la République, pas président de la République. Loba, les rêves des Congolais, yo me maracuda, mais pas gouverneur. Pour la comment on a fait yo me maracuda, faut la qu'il pas vice-gouverneur, faut yo me maracuda, donc c'est un peu ça. Donc biso to la biso, to saka bisala na biso. O nzamba pe sa biso ya mike do sala to yibara pete to sa misala biso normal bon puis to futaka ba taxe na biso o esengi ya l'état to futaka je crois que l'autre ezala bien même lo ba go buka biso mais ba bebisi activité moi ya batebe bandaka batebe mais biloko soto est-ce que biloko na biso to zion illégalement l'état pe ka ba konzi mboko bato ba urbanisme bato ya ba nini ya ba il y a affaire foncière, l'espace, l'herbe au PCV, biso totongi. Mais ce moment m'a bien beaucoup. Il y a à place au monde. Mais Mansou sur le lot. Est-ce que l'opération que c'est bien, est-ce que ça m'a bien. Oui, mais ça quand on moi bande ciblée. Moi l'autre ciblé, mais ça il mandambo, lobby banda tout ça mandambo. Ça ville mon Kinshasa comme on dit bon. Mais ça va considérer. Merci. Nous, on est là. Nous allons vivre dans le Nous avons le président de la République, Bambote, président à rêve des Congolais, et puis Bambote, Gentil Mobile Bambote, j'ai Coco Bambote, on a tout. Baba Vebo ça, Baboulo, on a mené dans la bien, Bissot, on a Bissot là. À tout moment, tu as contact, tu as un peu de problème. Donc, on est ensemble, c'est un peu ça. C'est bon? Mbote ndeko. Mbote journaliste. Ah, deux ans, tu as la caméra. Tout ça, tout justement à Capella. À Capella Université. Ok, namoni pe basala démolition. Oyo hôtel de ville zo buka bandaka ba to buka tumba. Nana ba ta buka bino à Capella ba pesa bino mise à demeure. C'est une lettre mo yaki parce que l'état zo buka. L'état ko buka na kiyangenyo c'est pas comme le mukanda. Bozo mukanda mo buka buka na lobi. Papa na ngai mboka nyonso etambola na mibeko. Petit peuple a ozala zobate. Quand ndenge oloba baye eloko moko te ko renseigner ta petit peuple bobongama bo sala bo se préparer boyibi l'état te baye kaka mbala moko na kiyanke lokola baza na pouvoir okoloba ndeni baye na esprit moko ya kiyanke baye babuki sa compter bato bazoka ki ndenge ozomona tala ndako kitoko ezaki awa na ministre ebele bakomi ba chômeur ba osala lisusu te bazongisi ba musu bandaku ni de charge moko mukanda moko ya mise ya demain que non lobby bozo atama mbongo o bino lokwa bo dépense ki bo rembourser bo bongisa bo tonga suna sima be te bayina ki yangi babuki basundoli nde ozomona nde babuka ki wana mutu kolo lupango na parti ya lupango na ya kongo sa ba effort aye moko mo perso ya kolongola ba salité o babuka ki o batika ki
jusqu'alors ata gouvernement provincial ata mutu moko te quand bayaki obuka bukaki ndenge ozolela awa bato mosusu bachômer est-ce que bazoki charge ya bato mosusu eloko moko te baimpo kutu ya makasi DGI 7 millions 500 DGI 7 millions 500 o bazosenga mpe tofutaki yango babasi tofuti yango te baosele mais lelo oyo DGI baomona makambo oyo babuki yango eloko moko te bazwi ni responsabilité eloko kutu okontre bato ya leta mosusu bakoma oya kotungisa biso kotraumatize biso papa biso toza na pasi na mawa chômage ekoti su koleka leta kaka seria kimuta ateka yango bourgmestre JC Kadima ayebi makambo oyo moto oyo buka biso oyo aye kona esprit mabe eza gouverneur Gentini Ngobila na Jekoko bango leta bango baza leta mais l'État est escroqué petit peuple parce que il y a des structures méchantes. Ok, buka kambala moko boete eloko mutu a dépensé a tongi karo mbongo nyonso mbongo ba travailler bazawa ba ofuta bango ba impôt nyonso DGI DGM DGRK ba service millions obo kikolala te chaque jour bazoya mais tala lelo bato bazoya lisusu te bato bakimi bamoni ekomi désordre ekomi un peu bizarre quoi bato bazoya lisusu te ndango batravailleur bazongisi bango bandako nyonso totikaka mibale ou bien moko po yebisanga bajeune oyo ya lobi batiki kuluna likambo ya lisheti kopapa batiki bayo débrouiller mwa bamisala oyo esoulager bango mais gouverneur de la ville nde aza na souci ya bato te eza jekoko ngai oyo nakinga bwana veni muteba na vota yo wana prison towelisa Kabila jekoko akufa te mpona yo me tala oyo ofuti biso me pouvoir eleka peuple aotikala peuple asila te tokosila te mais tout pouvoir passer mais peuple nyonso esilaki te mais biso toza kaka bana oyo tobota bakokende bakolandela mais oyo bosali justice ekolanda bino ata lelo te ata nsima mikolo ebele bakoluka bino ya destruction méchante oyo bosali otala baimmeuble oyo parisien anyokwana na poto koluka mbongo ndenge ya pasi toyebi ndenge azwela yango te immeuble monene elali awa ezalaki immeuble ya monene bar likolo makambo ebele tu elali baklia nyonso bakimi bazoya lisusu te mais toyebi te mais peuple azalaka souverain biso toganyana biso kaka pouvoir kala te ezongela biso tosala esu choix bien Maman Françoise Ngala. Maman Françoise Ngala. Ok, maman Françoise Ngala. Ah, tu as. Tu as baba la capella. Et place babuka qui? Avant babuka bino, ba pesa bino mise à demeure, tout document que babuka bino tel jour. Papa, au moment ndo yewana, na se pe nga ndo zotuna ngati. Pour que na so na confiance ata ya mutu moko te. Ozo tuna nga pona nini? Pasi yo boye na ngona mboko yo. Pasi yo. Oboye ko sala batu pasi boye. Omona ka mutu ke yo tozobuka eloko na batoni yango sali mikolo boni sanza boni mbongo euti wapi
boyebi te boye kobuka so zo kotuna nga posa nini est-ce que place babuki mama eza na balabala papa place wana to bande ezalaka nango banda kala tovandi awo babuka opo na collecteur eza na 3 mètres na c bo siko place babuki collecteur eza wana place babuki collecteur eza place wana balobi na bino ke botonga mboka bino bokomi kobuka mboka kotonga mboka ngona kobuka boye oh boye eza nini te papa tika ngai na bamikro na yo tika ngai bino boyelinga mpasi ngai natongi mbongo ndako wana na mbongo ya bato ya maboko banki na defi mbongo ya bato siko bata kolo mbongo baotelemela sande umela tisande dosila mwanda mofunafuta na ofuta ngo na ndenge nini na ofuta ngo na mikro oyo boza otuna nga nini naza na confiance na mutu te reve nini bozo reve eloko moko te nga naza deja na mpasi na nga botika ngai te botika ngai biso tovandi na lupango oyo mbula boni o mapango ya 1960 mbala liboso tomona événement oyo mbala liboso tomona makamba boye po place wana ezalaki deja na mwa ndako ezalaki wana bauti kobuka ndako ekomi na bafissure ezobeba tobi todefa ta mbongo totonga ta ndako mosusu place ezonga place ezalaka même propre po eza na balabala po eloko wana esi ebanda ekobeba batongi ndako wana 3 mois na mbongo bata maboko banki bino boyo obuka yango sikoyo bootuna nga nini biso totel de vie de sasa Gentili Ngobila je comprends papa te bongo ye Gentili yango aza mutu te yo tala esi message baye na ye Ngobila tina président nayebi te tozokende vers élection biloko bozosala biloko élection te biloko esalemi biloko élection tokovote lisusu tovote su nini tokovote kaka kokoya kodétruire biloko ya bato te tovote te tokena urne te bosalaka nde bosala mpo nga mpenza mpo na so babi boso bamakama élection na nango ntina te mpo bato tokoki kovote eza bango bato tokovote eza bango moto oyo okovote asa abeti yo asa azokisi yo oyebisanga okovote nini kaka bango baza na gouvernement kaka bango nesengi tovote bango tovote su nini tovote te botika makambo na bino élection na mpo na mona yango eza ta na mosala moko te eza na mosala moko te oyo eza pasi oyo eza pasi papa oyo eza pasi puisque mbongo bato ndenge kozongisa ngo na oyeba ntango ndela ozongisa ngo te botika nie botika biso tovanda na biso nie botika biso nie oyo eza pasi papa oyo eza pasi boye otumola nga so pota mo nde nasalaki crise na saa boye otumola nga lisusu pasi oyo bozongisa nga so pasi na motema pasi oyo bosi boyokisa ye nga te botika Merci ndeko na ngai Amos Lubaki na ndeko na ngai Voldine Dotoni ndenge bokosala mosala bonde ezalaka da bokoki kolakisa biso bomoni wana bino moko ndeko na biso cheche ye wana kolo cheche nde ye wana bolandi mpe jeune wana ndenge alobi ekosala pasi mingi yo lobi ke awa terrasse ezali awa eba vérifie terrasse ezali te gouverner c'est prévoir yo teki l'état mutu ateki l'état mpe mutu azobuka parceque qui escroque qui na mboka oyo tokopesa confiance epai ya nani ndeko na biso Ricardo lobawa makambo mosusu azolobawa oui bosilika te parce que bino nde boosala makambo oyo mpe population asilika bopesi urbanisme habitant boye bopesi mutu 15 mètres sur 15 après quelques jours yo mo mosusu dagi mosusu oye ebuki maintenant mutu wana aza congolais ti akofuta ye bataxe na l'état bokoko kopesa te moleko moko bote azala soulager a comprendre ke na pays oyo eza dirige to ndenge nini président Riki outi bongo kotambola oyokaki ndenge mama oyo akolela oyo akapela oyo ye moko lobola ndenge na ba video tango yo moni ba mama oyo bakolela totamboli na yo tomoni tote parce que réaction na yo na ndenge ba buki biloko ya bato eza nini bon nayebi te eza pasi songa na longo na wuti poto na epona makambo mais elomona oloba nazangi ba mot mais fona loba tant to bandaki
inspection liboso pour tout kutana bat na kutana jeune mo boye a poser une question abi omoni ma bosali ta bosali biso to ko moto simba ba coupe to ba machette to no kata bato pour tout na place ya olia souté ça ba bana batika ba papier mouchoir ba papier mouchoir banguba ba vernis. Donc ça n'a pas passé. Moi je suis un mais yo uti poto. Ah oui, na uti poto. Ah mais fait c'est que tu pas à utara poto. Ah oui, à utara poto. Oh nani ngobila pas utara poto. Ah oui, ngobila pas utara poto. Oh je crois pas utara poto. Mais makamo ni moi ça la biso bango bazaka na déjà la biso. Tani ba souffrir biso. Bongo yo sikoyo o bakse la biso nini. Ah. Obi na vanda pena boti na tali ko na tanase. Et puis c'est jeune. Tout n'a pas pour question en tout cas ça n'a pas passé mais on a répondre au boy au moins fait ce qu'il dit to bana na présent fait ce qu'il dit tu as qu'il n'a poto à ça là mon côté même présent winzi même association mo boy ya na kota ba IDPS à salati ngobila na mboko atikala ko salati j'ai coco atikala jamais ko sala. Donc l'administration mboko ba yebi ngote nga sala 15 ans armée a na mboko na bunda ba bitumba na mboko na ba masasi ba parmi ba to kenos bien abiarimana na 94 94 na ki parmi 3 personnes ba beta masasi nga na ki parmi bele na kufa bo mona ngati na kenda ba moba kenda ba Chad bangola na bunda pona mboka na kotsa mbongo na mboka. Pour cela, soit qui opération on a payé, on a fait foutre biso, bambongo. Dès le moment où on va parler du peuple, on a ba pont Maréchal, ba Camagnola, on a bien au Camagnola, c'est du martyr. Pour ça, on va soda mutetonga. Où t'as un bon autonga bilo wanata? Ba correction, on va passer son bon, on va passer un bon bout, ba ida pour la guerre, il y a 80 jours, la guerre à 6 jours. Il y a réformé biso, ba soda 39 brigades de 7 ans. On a formé dans bon Congo, mais on a défendre le Congo pour ça pays là. Nous avons formé la mbonga ba koetien. Vous savez, tant on a eu na 15 ans, na armée, na ebi tout na Congo, tout ne fonctionne pas. Travailleur, fonctionner na katamboka o. Si vous muto a salaté, aye malamo président de la République na mboko. Ah, atayo mo vraiment. Atayo bo PC pour se passer. Na poto na indicateur na salaka fiche de paie tala mulayawa ba déclarer ngai na ozo mbongo ndenge moko ndenge na ko sala puisque on na ko sala poni na salaka de longa sona sona mboka na ngeza retour ndi ba to so ba ta poto ba ya bebisa ba o ba salate na sana mboko na défendant na mboko ya kusakana te na CV na muningi na mboko da kenego bima pona kusonga OK ya ngoto na sekito kende suko mundi batwa sala te mutoyo ba ordre musosa ba ordre oko exécuter ngote ba kama ko démolir bandako banaki kabila zo ba projet depuis 2002 asale ba projet nae kwa ba makamuni ya kusala bazwa est kuna ba bongisa Kinshasa pour batwaye bakino akisezo bonga so bazo no es basani ko bakongoni babaka etikala nango bazo no biso lokwa kishesa nango beto achiba minda bachibo tout bachiba nini eza idée na bango mais taba tali idée et kendete ke bien te babombi yango 10 mois a fait élection 10 mois avant que na élection ba ko pesa yo président oh non faut pas démolir banda pour ton projet ba bombo sabandako banzila banini c'est l'hôtel de ville l'hôtel de ville des Ningisa et Ningisa na président de la République président c'est l'hôtel de ville ba document les hôtel de ville président mais document eza tambuse busa eza kaka ya ville Kinshasa ya mbujima yo kakite j'atilite batuni abeza ordre na ngate je suis ça à l'Europe abi c'est pas moi c'est le président de la République qui a dit ça. Arrêtez, merci. On est à l'écouta pour ordonner bango de document. Attends. Bango va faire l'application à Makambo. Faut ça la dossier d'abord comme président de la République. Asa gouverneur, asa le président Mboka. Mais il a suivi l'ordre à partir du président de la République.
on a raison, on a parlé de à l'obango, on a l'andaï. T'as besoin de beaucoup de côté de Pierrot de Blanc. Mon colonda Kouana, à la de cité. À l'obango, on a tant beaucoup qui garçon à bimé, nous, on s'est abonné, maman Moboye, à Salanet, à Salanet, à l'hôpital. Je comprends, maman n'a pas les là qui. A expliqué maman n'a qui est président de la République. Beaucoup d'années au soir. C'est simple. Bah ordre mususu. Tu as eu kalana près de mon boutou. Moi on a appelé ordre mon boy. Bah gouverneur bah compte de vie d'Aikanda t'as tout pas reboyer nangoa. A eu président et l'autre coûte cher. 10 mois. Il y a élection présidentielle. Est-ce que Barambo Basali population nini peuple ni on a courage à voter mais c'était ce qui n'habite de ma peuple à la nenzala toi lingane kala ne banda o lo basali ata nsu basali bango te me bana souci nango ce que yo soutien nini eza sima na yo pour bandeko ba retrouver ba droit na bango mais que ça toujours kende surtout makambo mais c'est ce qui dit ba ordonner ça bien te et beti mabe zala humain zala vraiment humain ta que mutu pour projet de sa projet na hôtel on ça jamais la 10 mois on ne tongani ngo sani on ça jamais bon yali na zandu pandi zandu bon ba otonga zandu c'est ti mana na mizo kende botongi zandu te tala que ça qu'on est comme sous salité bo buki na salité ba poubelle la karba salita kala ni so sangana mabanga wana c'est bizarre et je l'accepte que vous savez congolais les comment je mona que on dirait donc non sangana no amokoloba ba maman neti maman na maman Françoise moi ça soda on ba ne pas kufa na bitumba asaye loko na yona azui ba crédit na banque 3 mois pamba asaye loko na bobomi a vivre ndenge nini a futa ba nyongo na ndenge nini na mission soto ye ba tesela ba ye po bakata ba courant ba senye mongo le pont etikali ndambo signal suso ye régie des zones bingaye ye ok régie des zones signal po ya kotia courant na batama il faut être mi canal au pango Didio Salaki je plairais non elle est là qui je dois battre signal loin tu as laissé bango total la sous makambo ya tchétché azana combien de travailleurs les frères les pauvres batusu babuki côté na bango côté na babuki tout côté batusu babuki tatika na parti moi muke a vivre travailleurs wana za sona combien de travailleurs bango bika ndenge ni chômage alongola chômage ba ko senga batute mibili mbongo na mesa mbongo ko yiba ya ko yiba ko tshana bandako ko saba vantir na bino mais toujours kende wapi o mboka nini donc mutu azolinga sala makambu na ndenge moko sans consulter parlement Moussa va député nous pour nous signer la loi ba makane wana habite so ba kelini beko de bateau ba sala kami beko na mboka pour biso ba congolais tous la malade est-ce que ba ce projet ba tshaka na parlement jamais la limité je crois pas donc ba lamuki ba vandi les deux gouverneurs ba moni pena lokola ke mboka ya bango ba zui ba gen ba kebena ni ko buka ah bi o sakala pena ba congolais beaucoup maintenant tout comme maintenant dans mon appel beaucoup mon appel qui non biso et bon l'équipe na tête au bukango frère papa na yo azatela mabele mon amboko te Congo ça pour na biso nous surtout bo sala injustice sur en tout cas to kotiango soyez président de la République aux message autant na bateau babuki bandako eza pillage sur na bango remettre-moi quelque chose pas le comment revivre. C'est pour ça non voté pour mettre 10 mois en bientôt élection aussi là mais attends au kimi wapi bo futa batona mbongo na bango pour Congo et ça pays ils a parti politiqueité et ça situation té ok ça situation pour ça qui ngana le baboyi yo za mwana poto za mwana poto non aux information na poto tout consort moto pas yo gérer vide qui ça oyo mwana poto yo leki na nini makambu yo zolo bana so ba contre wa wote ye baza mona po boya ka boyi to zo ki ça c'est peu sur wa yo comme fiasco moko tangu su kutu ngobla za malam bo bino bana poto na minute oyo na ko boko le basusti mona poto to ko landanga yo za en face nanga boyi na Congo boko fédération ta mbanga mukete bolakisi biso munoko ti bando ko tia to moni déjà ma limite na bino kata Congo bon, tout le monde, partout aux alliés.
na ba wenze na ba commune na ba gouverner boza partout mais Didier oyoki réponse na ngate nayoki moto asala te na vie moto oyo asala te na vie. Moi je travaille ici nayebi pasi ya mama atekaka makala nayebi pasi ya mwana atekaka nguba na balabala pasi ya mwana atekaka maki nayaki militaire na banda militaire teke oyo na grade na banda mpena soda donc nayebi pasi ya motu mo omone nafandi boye soda na este so nakangata miso bisinga nango oyo toza 15 heures na este kuna baa na position na biso nango bazozwa manyoko baotyango batumo manyoko po balia po eloko olia te ratio eza te nayebi ndenge armée ezofonctionne logistique eza nango su te donc nga kotyanga na baran wana te toza bato ebele na poto kotya bango na même moto oka bokechu avant longaki na poto azalaka meme musicien akadaka meme na musicien mais jekoko akadra nani soki jibe moto ayembaka ete mpo leba yeba jekoko nga oyebana na likambo nini nga nayebanaka na kongo oyo na kinshasa nayiba te na boma te soka wapi soda poto babona bandima na babar tout ya kinshasa tout na bona nga mutu te nasala crime te nasala extorsion te po na vie bazomona ke moto azodefendre na babaka mosusu mobutu aki tetia me nga alelisa ye na mboko oyo mobutu azaki tetia olelisa ye rêve des Congolais rêve des Congolais c'est pour les Congolais président Riki Tango Mouawa parti na yo eza na minute oyo répondre nga c'est la claire eza na opposition na majorité to na katikati po na Congo toza na deux axes yo siko parti na yo na minute oyo oza situé esika nini parce que oza élection fanda bazana na bango bango nyonso tout nga aza mopanzi na nga mon opposition bango to baza na 3e république tout bango na 3e république baza eloko te bango nyonso tout bamiyibi baye kodétruire mboka na biso oza mboka na nga bakotuna koko na abota akufa bakunda ye wapi aza te mama na abota bakufa Didier toke de gauche à droite oyoka masolo na nga donc bango na biso bango surtout 99 baki na bango les rêves des Congolais tikala yango mpo nga za Congolais tous les Congolais o balinga changement ba derrière na nino yango ne ebongisa mboko oyo po na mundele to pesa mundele leçon ndela wanga na mboko nga na bisa o lobaki makila na netanga na mboko te mais kada ko selama muna mo ke peuple congolais ba kolanda osiko ba to bazo na ba adhérer na rêve des Congolais yo tali bango bazo na makanisi o ba ko kota pe na rêve des Congolais tana no bango mo ke moi 2 minutes na les rêves des Congolais c'est pour tous les Congolais à l'étranger partout bozali bo adhérer na parti yo boya bo baksamaye la sika o ezali parti na bisi idée pour na bi place to ke nango mais ba idée bino oya nango ekoza soma idée so asika o bato baza na katia basala yango te pe ba kosala yango jamais ba yankatino so nango ya bien oyo bomba un jour lelo ana ko sa tapo se moko na sala pour no boksa ko lubateka na musika bani ko lubameno yaka na ba idée wana ngaza na kishasa na osala émission pas Messieurs les airs na Didier Kiko pas na bango donc bobanga na bino loko moti mboko za biso mutu bo oyiba na ote bino pe ba poya na bi bato no suboya na les rêves du Congo bo yibate bo yibaka payer jamais ya wana obenga mwasi mobali mwana o azana mentalité azana raisonnement azana mayele belé to adhérer les rêves des Congolais c'est pour tout le monde. OK, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. OK, on sait que na mos le bac c'est moi les maman qui il y a beaucoup mais ya commune qui senso toujours souk na wana beaucoup mais ya commune qui senso boyoka réaction face à phénomène kuluna oka réaction il y a beaucoup mais ya commune qui senso nous sommes à l'aise ngai nous féliciter population y a venu de l'école pour nous basali ki lobby kulu e bina ma machette de na msaki bango tu ba mo na bina machette bino bina na machette bango lobby na sala kiango kulu e bina machette bango na bina machette bakulu na sali ni bakimi boyo boyete toko ko bango président Olandi beaucoup mais non ya ko la kisenso oui devant colonel ba ya ko la kisaye
et puis généraux omoni tina bacolonel na baotelema bayoka babuso bane wana Congo Congo comme ka Rwanda Congo comme ka Rwanda oui bato nyonso to tika Didier ça me fait mal magama ndoba Didier o eza Congo démocratique eza Rwanda te même ba Rwanda bana kata mboka et comme jamais Rwanda ngai mama machete za bana Rwanda na ba utwa ba boma 800,000 atire bomo na mundu kite o ba tswara bere ba pesa ba français na biso ndambo ba congolais ya ba ya okota na mboka na biso bango basala guerre na ba tuti na ba wuti na machete kuluna e uta na Rwanda tango biso to so bimba biari mala to bimi to zongi de baba ni mama kamuna bango wana ko katana na machete mais loko wana za ngo simple na pays oyo eza simple le loka so ba Rwanda na surtout ba zongi nde ba yaki kaka ba longwe po ba longwa mupaya nyusu so na mboka mudishuka na ngasala nini akendaka po kende fo méthode okendisa bango ba okende mboko ba okauka o tu basalio na tali village bo na sali kotika la madine congolais président Rico banga kate makambo lo bango na kata Congo parce que baninga na mingi bazana ba langage ba le bango ka libanda mboka na ba téléphone afin na kata wese omoni ngai awa Congo zo kende mais yo oyi na kata Congo Kisasa toza awa en direct colonel bien numéro 1 toza awa na ville ozolo masolo oyo ya Rwanda ndenge mboka na so évoluer ndenge mboka na so kende ko za lobby obanga kate que non un jour ko sapi boloko na mboka Congo non tu es bien pouvoir etambola tu es bien Congo kenda ba meka tam kolomoko video yebinga keba na mayo ninga na kate journée oningana o peda linga peda kima nemboka al pikima ngana botama na kola na botama na lofanium nazo déclarer kama mboka yo so bomwa bato so bomwa ndeko na congolais oziba kutu oyibina mbongo yiba po yebi mtakosala loko te olianga mbonga Congo soki na musika bango ko ba pauvre juba olongwa mboko ba ko ba pauvre na mutu te Didier na mutu te akosa ne di boma tene na vanda ka bena boy na muna mutu yo na kangao na tango na zala parachutiste mboko commando mboko commando orientaire ya monde face na ba américain brevet A brevet B pas dans les alaraté attends Didier fais gaffe brevet A solution na makambozo kana est na biso yoza ozo commando parachutiste mais moi solution moké na makambozo na est na biso bato bazo trahir biso sa bandeko na biso ba congolais na bato baye na mboka na biso bazo trahir bazo sa guerre na kata mboka ennemi azane faible ya on a opesa mbote nanga na ba militaire nyonso bana kata est ba frère on est ensemble deuxième classe première classe caporal sergent premier sergent sergent major premier sergent major adjudant de première classe adjudant chef sous-lieutenant lieutenant capitaine major lieutenant colonel full ba généraux ou bazana est tous ensemble nzamba sunga bopé sanga makasi bozonga na ba caserne boketa ba famille na bino ba biso ba 9 ans 10 ans na est ba tika bana bazo traîner bazo osenga ba mbongo ba sina mo misamo ba kankokolo ba famille beba so dans na est moi ça sera bazana contact souté makabebele bazo bundela na bi pasi wana nazala na ba moba nazala na ba isiro nazala na ba buta na bi pasi obozo mona nga frère na bino nazala na bunda na koto ba mort pio basili 9 mois na guerre tenez sungumbi solo ne bozana no vous souffrir basi de continuer na nzoto famille abandonnée na monde moko te neto zabo na 20e siècle armée mo kenda bitumba pendant 8 ans ou 9 ans soldats sous ça na 2 ans ça les relève la tue mutu mususu pour 2 ans mémoire rose à la sec mais lelo na sala ba minanga ba colonel dernièrement le 28 janvier
le 28 janvier dans solo na Ituri. Rwandais baye pour mboka signé par le territoire, le comité territoire ya Rwandais. Masana colonel que son âme repose en paix. Et au foutama, vouloir ou pas, bakata et mutu abina olongwate. 19 personnes militaires, désarmés bango. Babi ki non to bon abina massacité. Pour massacrer la perte pour nabino ba congolais. Yo zo be ba ordre ba cité utile pour ba officiel nabino na pays na Kinshasa. Ils ont coupé la tête. Ba katie ba njuto so ba mibali. Nazana on a téléphone nanga. Frère, est-ce que bata non to rolia na bango susu? Ki yo loba nanga pinane na fani bono loba. Ti to kende kande to kende. Mais nzambo yo o ya Congo sala Congo. Après cette solution, solution aux ala. Libérateur azala moko barami balete. Même la Bible roi Saoul nzamba sala ikatsinae pour que associé abunda contre ba Philistin. Israël sala ki boyi. Mais abiso leki ko leka Israël. Et leki batozo bo mabiso ka batuto yamba to na ba na mboka. Bazo financer ba mbongo M23 nazaki appelé na CNDP kala. Da Bertrand Bisim. Yakunda abattoir. Na boa okende. Avec ça mbongo pona ngapona kende pona sala visibilité na bango. Yaona ba mago. Goma. Lelo nga na bi solution ni ko aussi là. Po bazo Goma te ba makamoto na yebi, mais ko za TV na ko lo bango te. De tout ça, nous avons le baptême. Solution Zali, comme ça, on a la solution. Pour le peuple, ça va de Kimia. Solution Zali. Solution Zali, les locaux, guerre à Ukraine, na Poutine. Bazo, ça coûte une solution. Bazo, une solution. Bazo, pour moi, on a besoin de Zali, lobbying. Bato, baya, quand on se matière première, na biso. Pour qu'on ait négocié avec le président na biso. Les Américains et les Français. Guerre, mon américain ba osa na Ukraine. Soka pesi 10 chars. Congrès yebi. Congrès américain yebi. Joe Biden a la matin Joseph Joe Biden a la mukata lobi keno na otinda ba biloko na Ukraine. Jamais ba opesa monta. Faut Congrès signer na makambo soit pesi. On se comprend. Ya Congo ya mon ba américain ba ko tarate, ba mon ba président na bino. Ba dirigeant na bino. Bato osala guerre osanini ezala bazo négocier ba lobby na bino arrêtez batango ba ko so biloko faut guerre ezala pour contrôler ezalate boko so guerre ezate peuple congolais salaire congolais ne surtout na mboko donc à part France il y a $600 congolais tout aux enregistré $600 osalo salate o belaka no soupe na tolo o belaka no so ini na coin les 15 coquilles au y a une carte notier $600 no sanini au bendo tient na poche. Ok, merci Bandeko Balandezaki bongo président Riki Tango Muwawa président RF des Congolais combattant à solo avec aussi la visite mon malelo à la plateau yo ndeko les à sali alingaki abeng sabiso quelque part ba te ya kotala eloko oyo mwana somi ekolo Congo l'un des Congolais o abunda pe mingi bona mboka oyo atala emblème mo eloko moka malamu o asali bino boya kawa awa to ponaka parti prité président Riki Muwawa ozala muta MLC yo awa oza combattant yo kopesa makanisi na auto to koyamba yawa ndenge de soli na yo retirer plan omoni bino bo comprendre raté oui Didier ngai naza combattant Nous avons ça. Au moins, nous avons combattu, nous avons combattu na poto. Ça va aussi qui combattant, vie à souci à pays, il y a aussi à quota. Vous comprenez? Ah, mais nous sommes officiels, nous sommes combattants. Donc, nous sommes combattants na poto, nous respectons. Si on attend baganga, vous comprenez? Azata tant na dirigeant beaucoup. Na fana na katambo na bunda bitu monamboko to yebani. Nga combattant. OK. Vous comprenez? OK, merci président national des rêves des Congolais. Je n'ai jamais été combattant militaire à combattant.
ok président de ça remarque ça dit bongo président qui tango mo waza président ya rêve des congolais ayaki na plateau na biso to solo na ma solo ya mboka Congo ndenge bazo buka biloka batu eslake malamu te alobaki ngana ko pesa makanis na ngai nde ayaki mokolo mwalelo awa na tokomwa télévision aya ko pesa makanis na ye to yambaki ye to solo makambo ba erreur ya beaucoup mais ba ko sala la ba image ba beaucoup mais to la ba image ba ndeko musu ba buki biloko na ba na ndenge mongolongo banité bazana mikanda nyo surtout régie des Ozoya signal Ezoya bataxe ba document bazana habiter ezali mais le pangu ba buki c'est ça le Congo nde ayaki le kolobela bango abimi na molobeli ya bandeko wana o baza délaissé nde ayaki mokolo malelo to meka ko sola na ye makambo etali ba démolition na ville de Kisasa yo pe kolanda ngai ndeko na ngai tout etikali ayo o président Riki makamba lobby elongo banité akosi alobi lokuta plateau yango yaka ozala place ya zali ngapo na za place ngala zali to meko solama muke makambu ya mboka Congo to kutani mikolo mizali koya tika te kimi ya kolonzambe ezala maboto na bino.